Bote. Aujourd'hui, nous allons parler des jours de la semaine en lingala. Mikolo ya poso en lingala. Alors, lundi peut se dire de deux façons. Lundi ou moyambo. Alors, ça, c'est la forme courte, moyambo. La forme longue de moyambo, c'est mokolo moyambo, moi musala. Alors, vous voyez que c'est super long. Donc, de façon courte, on dit moyambo. Moyambo. Alors, nous allons voir un exemple. Lundi ou moyambo, eza mokolo ya liboso ya poso. Alors ici, j'ai pas mis le temps. Lundi, eza mokolo ya liboso ya poso. Lundi est le premier jour de la semaine. Alors mardi, moi mi balé. La forme courte, moi mi balé. La forme longue, mokolo moi musala mi balé. Mokolo moi musala mi balé. La forme longue et la forme courte, moi mi balé. On va voir un exemple. Nakokende beya na moi mi balé. Nakokende beya na moi mi balé. J'irai à Brazzaville mardi. Mercredi, moi mi sato. Moi mi sato, la forme courte. Et la forme longue, c'est mokolo moi musala mi sato. Moi mi sato. On va voir un exemple. Moi mi sato oyo eza férié. Moi mi sato oyo eza férié. Ce mercredi est un jour férié. Ce mercredi est un jour férié. Jeudi, moi mi ne. Moi mi ne. La forme longue, mokolo moi musala mi ne. Mokolo moi musala mi ne. Forme courte, moi mi ne. Alors on va voir un exemple. Lelo moi mi ne. Ya misato décembre koto mi balé na tuku mi balé. Aujourd'hui, c'est jeudi 5 décembre 2020. Vendredi, moi mitano. Forme courte, moi mitano. Forme longue, mokolo moi musala mitano. Un exemple, nakosepela mbotama na ngai na moi mitano oyo elandi. Je vais fêter mon anniversaire vendredi prochain. Samedi, mposo, mposo. Alors, na mikolo ya mposo na lingaka kobimate. Na mikolo ya mposo na lingaka kobimate. J'aime pas aller dehors les samedis. Et enfin, le dernier jour, dimanche, Eyinga ou Lomingo. Lomingo. Eyinga ou Lomingo, eza mokolo ya suka ya poso. Eyinga eza mokolo ya suka ya poso. Voilà.